botuninga te bana poto site sikeye TV Kilongo TV bon s'abonner ebele mopepa sika tolima bompepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bijou bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bana poto bana partout bande obalandia Kilongo TV mbote na biso Kilongo TV chaîne oyo elibino makambo bien makambo kitoko nazo sepela mingi po bozo s'abonner partout bozo mona ngai ngawa bino rabi mavenga bo s'abonner na Kilongo TV chaîne oyo ezela na information vraie information na source lelo na émission lelo bomo na fandi na invité te pour no beta lisolo babenga batindenga ba vidéo rabi biso na Afrique du Sud pasteur moka sekusi mutu awa Monsieur Babenga bien ça nango lukuta ça nango ba aventure no bi oh qu'est-ce qui se passe au juste ngaba te amba bi ba wi oye banzeta malamu na mbuma na yango pasteur asekusi mutu na Afrique du Sud ma beto malamu asekusi na nguya nini na nguya ya nzambe to pe na mankiona lisolo to beta lelo ya ngwana pasteur amba pesa komona ye Alpha Lukau ba lupe akinwa mwana kini akenda Afrique du Sud ba étude molimo na nzambe azuye kuna akomi kosela nzambe un homme de Dieu on respecté pasteur Alf Lukau je pense que boyebi bomwe na ba réseaux sociaux na senga en Congo demandé na lo baboye a balancer les ba photo ango pasteur aye bomunde ba okitsa cercueil tope kesi ndenge koko na biso za benga ngabi kesi ya mutu ba kitisi cercueil bomunde nga bondela pona ndeko asekui babisu batuninga des théâtre to eza film nabité eza solo pasteur asekusi mutu est-ce que asekusi ya solo to akosi est-ce que ba yokani asekusi musu batuninga photo ba bio tala kutu a cameraman na pasteur c'est normal cameraman na pasteur akufi ba sekusi pas pasteur eza mabete pourquoi ceux qui basala na nzambe ba sa makamna ndenga bien ba tupe ba critiquer ba onka ate qu'est-ce qui prouve que asekusi na nenga lukuta qu'est-ce qui prouve que asekusi pe na nenga solo je sais que aza mosel na nzambe asali makamna na zo respecter attaque mosel na nzambe makomé le bina biso na toucher pas mais ouin te toucher ba ouin te koko de ma balancer les biso ba image bozo mona pasteur Alf Lukau pasteur alati costume bleu muto akufaki alati pembe ni peut na Afrique du Sud bakunda batna mibali pe na tenia pembe to ezaka choix na bango to choix ya église pasteur oyo aza pasteur munene sa makambo ebele batu bayebi kasi koko de manolinga ya mbote batu apoto bandeko ba intervenir baloba na téléphone boyebisa biso vrai to faux makambo sala eza malamu to eza mabe koko de ma na bokasi ya Kilongo TV ndeka ezalaka to lana nanu impression ya batu balobaki par rapport à likamba pasteur oyo Alpha Lukau na ndenga sekusi mutu tolanda bongo tozonga tokoba liso na biso ça va mbote papa ouais mbote kombo nani kombo nanga Bob Mazai l'artiste super papa mwana matonge toza tobeta lisolo ya pasteur oyo asekusi mutu na Afrique du Sud oyokaki yango na yokaki yango na yokaki babuzwana ya babuzoba buzoba oui ça peut babuzoba nandeni po ye mongo tant batu bakufa na famille na awa na kin ye papi Amara Lukau wana kombo na vraiment yango wana yo yebi na kombo na on a bina kombo ndeko chéri pinziti
C'est une journaliste. Oyo journaliste na matonga ngambu kuna. Ah? Ya na papa na akufa, papa na akufa. Aya na lamusa na papa na été. Et bon baba jeune ba ja buzo bo luka begize no batu ba kanina ba jo vraiment. Hein? Au sali moi babenga ni commerce na mo ya mukie. Po kaka osa eloko mo pe kamwisa batu. Eloko na siko bo yoka na cric mo ya mutu. Mutu bala msumbu téléphone pose mutu alali na mort 4 jours donc po non na kin mutu akufi lelo. Bambome lobi ko bambome mutu ya ko boma de ya mutu ba pasoli po ba chubo ba formal wana tu mutu na sali 4 jours donc ba formal na tu ba chuba ki eza na ngote après mutu la muina te menza ba ko sa miracle pe bambome ba miracle ngona nani na ko kufa ka ya bongo ka fa ba luka miracle mususu nzamba ta ko sa ni ba miracle nzamba to ni mika nzamba sa na nzambi me ni ko so buke bato be ba sakana nzambe Papi Amara Lukau. Awasaka nzambe makasi fimbo nzambe yaka malembe. Voilà, toza siko ngamba kasabu bote papa. Bote bonjour. Comment nanga Ogi Narcisse. Ouais, tozo beta lisolo ya ndeko oyo asekusi mutu na Afrique du Sud, pasteur asekusi mutu na Afrique du Sud. Ne peut-être ceux qui osent informer. Oui, na mona ki na ba net na informer nango. Lobi ni mpona yango. Mais voilà na mona za ba aventure. Aventure? Oui, ça va aventure. Ça va aventure parce que oui, ba groupe ba refaire na biso baby, ba seria kala wana ba lekele nzamba bambo masiaye. O mabna ba no banga nzambe. O so mona ke muta sekusi mutu. Muto bo so mona ye très propre, veste qui toko fo mettre ko nyumba bambo maki e tsuki ndenge nini. O ça va aventure. Ça va aventure. Bon so mno bolimba sekusa mutu ndenge nini. Aye sambeli nzamba sali muta sekui. Aventure su ndenge nini. Ezaba ngala biso wana ça va aventure. Balu ça va commerce ba sala. Ba yebisa biso ke ote kimbangiste ba dange na basaba kwa commerce ba tintani. Yango to moni comme na réveil lelo. Bon. OK, ba le wana biso na ba à l'époque biso na victoire, tout ça na réveil moko ba pa ba ya wilingonde. Osomo so tozo ya kuna donc bon nzambe blaze la kuna. Mais ya siko yo ma ba aventure. Ba passer au monde avant matana chéri fa chapoudre. Au ma faut de terre bendi mbebo. Abenda aspect pasteur face na ba verse ya moni basango bazabo mama na robe na yegaka mama na tapage ya manzambane mwa tapage ya on a aventure nini garçon wana akufa ki babi après une semaine pasteur Lukau ya Afrique du Sud a sali prière a sekui na miso abatu bendis ni yoza na ozo la sageza ba aventure mais côté la muna sekei na somo to ba telemsi mutu comme asondia la téléphone na poche. Mais c'est pas kunda mutu pe na phone na poche. Et bien maintenant téléphone na poche. Et bien maintenant téléphone na poche, tu la feste na ye. Tamu su on ce n'est pas ça ba OK na ngai. Ba ba libulu, ça moi rapide obimisa ngai. Donc tamu su ka mutema moi 2 heures ditatu koya. Ba fati tala ya moni mobutu ile moi ça va bien ba mbonge ba bimisa bango ba fati so mutakufi to yebike mutasali une semaine 2 semaines à morgue. Au moins ata muta utina glace. Faut sentir. Si il fallait pas cette stratégie par baké à Koufaki, bah il na morgue, à pas bimipo na super na vivra na moka de na bitango tapora biko dia jangi na tanga salaka bara na corps mobile na centre d'accueil. Pour ngabe muta tembe. Na kala le kala mission mona na RTK. Na moni na mona kuta fille moko boyo bala musa wala bon comme karaté imagine. Na RTK kuta mission moko boyo fio la mko ngabi arrière. Fille m'a dit que non tout la commune qui chasse sur l'équipe Kabinda si Kasavubu comme nini église catholique ça wala venu wana na kina tout na bi oui fille la mwa kufa la mukaka place wana et pas la bango wana bon garçon peut se monde pas na bango to moni bande kona parce que toujours ba fuite azada mama tonge c'est ba fatiri ba la kunati matonge ba fatiri ba la kunati oui, bah ça va commerce, bah tika biso de vanda, donc mboge bonga. Pasteur Alpha Hollanda yo, le bane keba mosala nzambe ba ko sela makamte no kito zo bilake mabe. A Hollanda lo bane ni. Pasteur Alpha. Bon habité sur la coup Lukau, sur la coup monter. Sur la coup monter à gloire à Dieu. On s'appelle la coup monter. Gloire à Dieu, sur la coup monter gloire à Dieu. Mais sur les alliés que aza conscient na makambo oyo ya sali. Atika biloko wana. Oza ba vanti. Atika biloko ba vanti. Biso to ba chrétien ko sa biso pour nini o se ko ndima ba tu mususuti ne ba biso bonga na bae mabe na bae nga tourage na ba pasteur a tourage na ngai ba vinge za ba pasteur c'est ko o boaxi bango
Mais ah voilà on lobby voilà on lobby ba biso mususu koma moi maman makasi to mama ba dutu ko ndima mo makambo mususu na sanga za ngaba yebinga na église na prière ba yebinga ngeza facilité ba otie on a temi oh amen amen ngaba loza kati ngaba passer tema na temi to mo musapi de passer batika ba aventure batika ba aventure soza musala nzambe c'est la nzambe dinga solo. Merci beaucoup tozokoba reportage na biso bandeko bazoleka belebele toluka banani bakoloba awa par rapport à sujet yango toza awa na Kinshasa pasteur ndeko asel ba vanzi master bokoloba ti bopusa boye nanu yaka ya s'il te plaît boyoka pasteur moi c'est kusi mutu na Afrique du Sud na kango bomonya ondeni eza solo to ba vanzi po ba fâché mabe teza solo mutu ko fâché de mutu bikisi mutu après une semaine. Ce n'est pas possible. Pardon? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Na lobi nde na lobi ke ezaka yango wana. De na lobi ezaka tokoloba mingi te. Tolobi na français ka ce n'est pas possible. Ah merci, ce n'est pas possible. Tokoloba mingi te. Kombo nani? Kombo Edouard Bayambodila. Et tozobeta lisolo ya ndeko oyo basekusi na Afrique du Sud pa pasteur Luka ou ndebito yokaki yango. Na yokaki yango na mona na page na ngai vraiment natalaki yango mais vraiment kilo na to comprendre yango te. Na côté la yango doute makasi. Doute sunde. Na côté yango doute makasi pour une semaine. Na tout temps on a ça une semaine. Une semaine ndoko c'est quoi? Na intimité. Nzamba capable de ça. Nzamba ngo ya lelo te. Il y a les Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Il y a Ancien Testament. Ah, papa n'a dit mais pour une semaine. Si vous avez un coup filelo, a coup filelo, na continuer réanimation à 4 papa Sebaye, kozonga wana kondima, papa nangai. Une semaine de coup papa yeko la musae, papa. Passer wana lukambon na ndenga mususu modèle wana tondimi yango te. Voilà, je pense que Bolandi bande ko ba intervenir, bande comme ça ba bi ke ba yebi pasteur. Comment na ye papi boyi kombo wana balobi wana kombo pasteur balobi bien de kwa Thierry Pindi azena matonga na busumelo bomwe bande ba intervenir o ba sepel na ngo ba bieza bien o pe ba sepel na ngo te nande on a so boki alobi français wana. Je pense que vous comprenez je dois ça comme ça na biso ezate ke rabia comme côté mais la pasteur rabia comme ça non je suis là pour na pesa une information na pesa mino makambu ezala ndenge ezalaka et là to kozwa sko bandeko ba ko intervenir na téléphone ne peut ko koto ka mwanze mbumoko to pe to zo bandeko ba ko intervenir na téléphone voilà koko dema na luka na pe to zo na ba sel na nzambe pe ba ko intervenir et ça moi bien to zo ba vie ba ko yoki bana kini ba lobby ba lingi ba jeter ba lembi de ba aventure qu'est-ce qui se passe au juste en l'église corps de Christ église de réveil lelo et il na ba polémique ebele eza makambo nini nala bandeko ba ko intervenir na téléphone to fond téléphone na biso benga na pesi mbote pas fiston basende FP International agence assure voilà tous en de komoko allô bonjour obengi wapi kombo nani merci papa Rabi oui nazana Angola nina dingo. Oui, toujours par rapport à pasteur OSQ en Afrique du Sud. Ouais, c'est bien. Dans ce temps, l'image, on va penser en gros. Ouais. Les capteurs dans l'Afrique du Sud, on a fait le téléphone à gauche. Parfois, le système est chargé à ma marche. Ouais. Si on doit rentrer le téléphone pour se communiquer, la manière de ma propre parfois, il est bon. Ouais. Les gens, ma caméra, la Sony. Et évangéliser qui n'a pas donc ça va trop ma casse les autres ont ça charlatan voilà batika donc ceux qui ont bien passé faut pas que ça faux na souka c'est un faux prophète donc ce sont des gens où mais c'est très bien quoi donc c'est ça donc c'est un faux prophète c'est possible même à combien le vin que par exemple quand il m'a gossé la miracle que le gars oh yes ça là qui mais dans la Bible mon frère le dit que
bato ebele baoya na nkombo na nga wana yesu ntazo bango e bato ebele bakina saki bamiracle na nkombo wana yesu ayebisa bango na tikala jamais koyeba yo. Bon c'est ça, bato mingi yesu atikala jamais koyeba bango. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est un faux prophète? Faut tout le monde t'acheter. Papa tozala nano bato moto asieki na telefone na nini na ye na poche na ye ozomona te telefone atala bapublication mosusu nde ozoconséquent te telefone na poche na ye. Donc c'est ça de moto yango asekwi banda fongolaki monoko ekangama te ntango walia monoko ekangama efongama me ndenge soki monoko etikaka ya kofongama ce sont des enfants triés bato bazofingisa évangile. Donc tondimaka na miracle tondimaka bato basekwaka mais bajare oyo tia ya lokuta boye scénario wana esimbi te. Bon c'est ça ye mesi wana na nkombo ya alpha lokau wana azuka mosala mosusu asala olinga kosa bana nzambe. C'est ça. Ah, pas si mingi. Merci beaucoup na intervention na yo. Tout le monde peut image moko ba vie ezande cameraman na ye. Si là tu komona ngo cameraman en plus ba l'accès type yango la photo mosusu afanda zo nyati ba mbongo na sei bazo botela mbongo nyati yango. Donc bato wana nyonso kanda nzambe ekita likolo na bango ekita likolo na bango. Sikoyo makomi elobi ne touche pas mais ouais soki tozosimba paster oyo tozomema ngambo te pa nkolo. Attention pai tozala baoin ya nzambe na baloin yaza ete maza loin de l'éternel. Aza oin te mais aza loin de l'éternel. Aza oin te so ozalaki oin penge tobanga. Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup Ndeko na intervention na yo tozokoba liso na biso tozwa bandeko mosusu bako-intervenir ezosala malamu mingi kozwa tozala éclairer. La parole de Dieu nous éclaire. Faut tozala éclairer pour que le peuple de Dieu tokoya na libulu te soki pasteur akomi kosala boye ekomi lokuta soki basali na nzambe bakomi kosala biso boye ekomi mabe mingi. Peuple de Dieu tozoluka basali na nzambe oyo bakoya pour que baapporter. Allo Ndeko obengi wapi kombo nani? Oui. Kombo na ngai okinga 6 nabengi a partir ya bandal. Ok papa olobini papa sujet toloba ya pasteur asekisi mutu. Papa nalandi biloko wana naliloka musala ata odi yesu alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués bango fatigue wana bayeba yesu mpo kobeta biso banimero biloko osakanela bato mais dio c'est dio makambo oyo mais basekusi mutu alandi baimage. Allô tozomonana na moto basekusi ondi aza abongisaki elongi na ye atie babote kitoko afali kitoko sa meme basina baformole na kati palete asali ba 2 semaines na morgue okosala biso bongo te quand même ye paster wana makambo azosala ye olobi papa okoloba nini mais c'est un pasteur bato mpe bayebi asala makambo ya minene mais koyeba makambo minene baosala na bakombo nani fo koyeba na kombo nani tomoni na balanga nzembo bayembeli biso bagege ezanga ntina oyo bakofi bayemba pourkui mpe bango donc baritime na bango basala biso bavatire na mama nzambe. ok okoloba nini mpona mosala na nzambe oyo? ngai eloko nakoyebisa mosali na nzambe wana atika makambo wana bazongisa église de réveil ndenge tozalaka kala achange cop ndenge toyebama achange cop aya na cop mosusu po kote wana basusu totimbeli mpo vraiment mon frère nazobiso na moment oyo bato basusu basi batelemi tout le monde aza effrayé soki oyena bavantire tokodetecte yo tokobimisa libanda atika bavantire wana atika bavantire. Merci beaucoup d'intervention na yo papa. Wana kanisi Sadam Diambu depuis Sadam Diambu na Paris. Joyeux anniversaire pa na yo mame Milinzemba na bosanité mame Milinzemba mama Likelemba fiston bassin de FB International agence assure Coco de Mabouende zalaka. Merci à toi pa na yo. Merci beaucoup. Total abandeko nini suba ko intervenir. Et bien voilà tozokoba na lisolo na biso ya solo balobi bokoyeba nzete ya malamu na mbuma na yango
Yesu Christ en Nazareth atikaki lola atiki bokonzi na ya kitina se na mabelawa po andima okufela ngana yo ampesi bomoi na ye pour que ngana yo tobenga bana nzambe pour que ngana yo tozwa bomoi ya seko kozala malamu mingi totambola na kobanga ye totambola lolenge ye akomi surtout na basali na nzambe ntango bozobenga ntango bozosala misala na bino toyeba ndenge nini tokorespecte liloba nkolo eza malamu mingi soki moto asali miracle moto abiki eza mabe te miracle ya malamu ezali kaka ntango bozwa na bapate na nkolo epai na nzambe ntango bozwi bobongolisi bato motema boteyi bato liloba nkolo mpe babongwani batiki mabe baye epai na nkolo. C'est ça le vrai miracle nde fete esalama na lola soki motu moko abongoli motema na ye ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na ye fete esalama na lola. Toza ndeko moko allo bonjour oui obengi wapi kombo nani allo allo ya obengi wapi kombo nani nabengi bandeko bakei peut-être azoyoka biso malamu te tokoyamba bamisusu totala comment ça va se passer. Nazali koloba le vrai miracle c'est que mutu moko apesa vie na ye na Christ mutu abongoli motema yambi Jésus-Christ Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. C'est ça le vrai miracle. Mutu akufaki miso amoni mutu asekui mutu asali boye tout ça c'est rien. Peut-être je vais dire ça à la fin. Le temps peut-être na yamba quelques appels. Je vois bandeko bazo benga monsieur na yambi neti ezosala mwa mavanga na epte kokodema telefone yango lelo eza mwa mavanga toni bandeko basala nzambe napesi mbote pa Angel Kinkela Élysée Walesa Beninga Lula na bosani te Kokonzau merci pa na yo merci mingi pa fils Kinkela Eget Kinkela fiston basende na bosani te voilà bandeko msu babengi toyamba ba oyo. Voilà, on poursuit notre émission. Il y a des gens en ligne. On a Moutaben a parti aux États-Unis. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, papa Boni. Bien, Bengi Wapi. On a Bengi à partir aux États-Unis, dans Illinois. Ok. Là, comment on a chéri Henri, yes. Chéri Henri, c'est par rapport à ce sujet de pasteur à ceux qui sont en Afrique du Sud. Yeah, papa, Rabinazo, nakolanda yo. Base kusi mutu na Afrique du Sud pona yo omoni makambo yango ndenge nini? Papa nayebi te soki nzambe wakomosala ndenge nini. Bino mo botala bavideo wana botala nanu bolandela baémission nyonso bacérémonie ya pasteur. Vous allez voir que non eya biloko moko eza na sous c'est-à-dire na sous comment je peux dire, et donc c'est comme si l'information est la cima parce que ce qui m'ont accoufi quand même il aura quatre et a raté il aura quatre ballons déjà ça va m'ont accoufi on va dire qu'on aura polélé les lots on a pas pays développé ça m'a pas retourné comme tout le monde aura polélé dès que m'ont accoufi les lots même pas embaumer balamoko mon son moi c'est que ça m'ont aura déjà polélé balamoko boye à la moki tokotala ata soki totala ata mutu soki bato basekwa ezalaki soki abiki boyemba moko makanisi ezonga mbala moko te omwana aomitala aomiyeba te donc omona baréaction changer mpe formule nzambe aza baformule ebele ata nzambe aochange formule mais lelo mpe satana aza na baformule azosala na ndenge na ye satana mpe azosala baformule na ndenge na ye donc bateketaka ya nzambe ya nzambe soki ezali ake na hôpital non ake na hôpital na morgue wana dembe ezala esu te si mama lembo so mutu akufi ye asekusimba moko soki ye ezala na réalité bato nyonso bakokoa nango mais gouvernement elingeki eluka ye bagouvernement bipai na bipai bato bango bakufa te ata gouvernement yango moko ya Afrique du Sud bango bapesa ye bapesa ye prime parce que aosaelo Lazare bato bazala kufa kaka il est dans sexe Lazare après 3 jours mais tout à Lazare là la film tout le monde a bimaki ndenge ni l'année la histoire bien au moment là que mutu so ka sekwe a Rosarena nous azotala azolukaye bazawa mais okolo bani pona ndeko pasteur Olukau
Attends en anglais on t'a dit in English lelo toza la discrète Satana azosala pe ba œuvre na ye in English pas bikisaka Satana pas sekusaka ala toyeba ba œuvre nzambe eza wapi talaka ba cérémonie na ye o aza ko introniser bato kende sikoyo pe na YouTube tala cérémonie ya intronisation ya bato franc-maçonnerie tu verras que ce sont les mêmes signes tala robe alataki tu verras que tala na bato formation sutane balata rapport ntango soki baza ko introniser mutu c'est le même tala ndenge babetaka mutu kane na loboko ya mobali c'est le même alors yebisa ngai moi message mona anglais mpona bato baolanda émission ya biso yo moto wana États-Unis just I wanna say but people of God don't say like everybody you need to focus on your Jesus Christ. You need to believe your Jesus Christ. Don't follow everybody. He can make every miracle like everything. No, we are our faith. We are our faith. We live on God. We live on Jesus Christ. Don't follow on the pastor, on the bishop for everything he can do, but we can keep our focus. We can keep our faith on Jesus Christ. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Good. Thanks. Our Father which art in heaven. Aposa koloba anglais. Menga pe nazana na kinyawa mobulu. Bandeko bazo intervenir, je pense que boyoki ezate au rabbi to ça répondre nini? Rabbi peut-être a un problème na pas te ngaba est pasteur wana azande kwa Thierry Pindi. Mwana busumelo na matonye akenda Afrique d'ici na ida kotanga akomi kuna azu appel ya nkolo akomi ko evre voilà alors c'est comment on bengi wa ouais olobi ni pona sujet auto le bela lelo ya pasteur wa section de l'Afrique d'ici. Allô? Oh là là, la sœur est partie. Comprenez que la sœur est partie. Donc on est là, vous appelez Toyambi et comme ça là moi bien bandeko ba ko maboli msanga moi fatu ka imba komi moi ko tanga ba message ya bandeko awa ezate toujours ya mbande ba appel mais vie Cyril Hassan Modabi le garçon capable. Merci na moni message na yo. Merci mingi pa ya mon colonel Freddy Lungwenadio héros dans l'ombre. Merci na ba abonné nyonso ya Kilongo TV. Pour la fidélité na bino pour na ndenge bo lakisa ke bozo soutenir ba vidéo nyonso to tcha Kilongo TV voilà appel mususu. Allô bonjour. Allô. Allô. Oui. Bonjour papa olobini par rapport à sujet oyo tozo ba pasteur à sepisi mutu na Afrique d'ici. Ouais mon lokuta pasteur ana aventurier. Oh mon pasteur ana aventurier. Oh, ala avantia pasteur ala avantia ala luka base na makamusu. Ala luka base na makamusu. Comment le fait-il mutu dama faire opération ba michopo ezate ya la muselle etaki. Mais nzambe est capable de faire un miracle ata mutu a poli. Waouh. Wana mambo lokuta depuis mokile salama no salama te. Ala luka ngala musa président mona na ta. Bazaluka nani? Yanda luka mdara musa président mona na rate. Président what? Président biso akufa président Tshisekedi. Ata kabila le père. Il fait pas la président Tshisekedi mtamona nite. Papa dit que pas auto kufa. Papa Hérode ya pas auto kufa. Ndaye pas auto. Bon. Ndaye pas kufa na Afrique. Tobenga ye mudana Afrique d'ici là sokani meto futele billet Merci beaucoup Ndeko. Ça va. Merci. Voilà, c'est comme ça. C'est très difficile, mais comprenez qu'allons-nous faire. On est là pour avoir vos appels, vos réactions par rapport à tous ces gestes. Comprenez que ça fait très mal lorsque batumsu bazomona makambo baosepela nango te lorsque bandeko mosusu mpe baosala makambo lokola kaka balingi te. Les hommes de Dieu bino be boyoteya biso bino be boyotambusa biso na nzela ya nkolo bolakisa biso liloba nkolo botika kolakisa biso bamiracle botika kolakisa biso baspectacle. Voilà, on a un homme là au téléphone. Bonjour papa. Oui, bonjour papa.
obengi wapi kombo nani? Ngai Pasteur Lité ya Kanda na bengi na masina Sifoko. Pasteur Lité ya Kanda, voilà, ozolanda émission. Oui, nazolanda émission sikoyo papa. Pasteur, Mouninga non pasteur, à Sekwisi, voilà, on a beaucoup de appels. Mouninga non pasteur, à Sekwisi, en Afrique du Sud, miracle, mon nene, Boueto, Koumisi Nzambe, yango tozosa l'émission. Et ça, miracle, à Lukuta, papa, archi faux. Oh, à Sekwisi, oui, na yebisi obomo papa. À Sekwisi, Moutoute. On est comme une aventure, parce qu'on y a passé dans le peuple congolais. Osekusa nini yake na osekusa mutu pepeta na kufa tika biso mwasi na ya uti ko kufa kana morgue ake ne kosekusa na biso ma poli na toza na ekosa yake ne kosekusa kaka mutu biso to yebite famille yeto yebite kama kama lukuta kwa barabi asifunga mutu na lobi yango donc on ne va seksa papa kizenga aseksa papa oui asekusa papa kintenga asekusa papa kisekedi akende kuna na Gombe asekusa na biso lwango makiadi atuli système na kana posa na bango nyonso batu bakubaka oui koma sekwa Pasteur Lité ya Kanda mais soki yo nzamba osa topa na yo mais ye nzamba sali asekusa ya lukuta papa ese ya kofrate peuple congolais po bakende kosopela ye mbongo kuna na makolo papa rabi ometema kanda te nasobuka ye mutu ango soki nakutani na ye nakotia ate mbeli na bimisa ate mityoko okoma mutu infraction eza te papa owani eza kosakana na bato ya sekusi mutu nini ya sekusi bazosakana biso makasi papa rabi okoyoka kuna mosusu abimisaki mbongo mosusu atelemisaki mutu avec la monaki bafamille ya bato wana toyebaka yango te nga naza na posa balakisa biso na famille ya mutu wana akufaki jour nini akufaki na nini mpo nga moko natali yango na attestation de décès na ye oui totala biloko wana nyonso posano koko briske biso bongo bafamille na ye mpe baleka na télévision batémoigne bon soki aye awa na misu na yo asekusi mutu okosala nini wana na koloba ifo ya sekusa bato nga na yebi mpo bafamille ezolela toza na posa na bango neti kester famille na ye baza na posa na ye basekisa kester oui asekusa kester tala mari mise motu lelo famille ezolela mwasi ya bane kolesa libota ata lisusu te asekusela biso ye oui papa mais bible elobi ke bokosala bamiracle koleka oyo nyonso osalaki so bozala kondima lukuta papa peuple congolais aza na posa bamiracle wana ya lukuta te peuple aza na nzala aza na posa masango ekita aza na posa fufu ekita ye azomona fufu ezomata voilà là, le pasteur est parti. Il est parti, voilà. Il est parti, on va tenter d'avoir d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, je pense que vous avez aimé quand même l'émission. Beaucoup de gens nous appellent, je pense qu'on va essayer d'avoir d'autres personnes. Ça se passe comme ça, comprenez Kilongo TV. Et émission en ligne, aujourd'hui on parle affaire pasteur Alpha Lukaou de l'Afrique du Sud. Oya Sekusi Moutou. Et salut polémique et salut buzz. C'est partout, on en parle partout sur les réseaux sociaux. Et partout, et certainement, c'est un homme de Dieu. Mais est-ce que résurrection on a à Sekusi Moutou Nandenga solo? Toya Lukuta, je ne sais pas. Coco Demassi, on a encore beaucoup de minutes. Comme ça, on n'a pas eu même le temps. Il y a Olanata, moi, vidéo, moi, clip, et au moins, il y a image. Il y a pasteur. Il y a Alpha Lukaou. Je ne sais pas si l'information est vraie. Mais pas c'est ça que Mouta Koufi, attestation de décès dans la monanité. Mon gazala qui tire le lot, moi, banquette, et sama, et monanate. Je ne sais pas ce qui est possibilité que vous avez la coco dema. Tout ça, les vidéos, les lots, tout ça, sur deuxième partie, pour nous mener sous banquette, si réellement la personne était morte ou ezalaki kaka scénario basalaki na ndenga ba mankiona pona koluka popularité pona kosala base. Je dis merci à Stade Mediambo qui me suit en ce moment. Merci à Ogin Tseke wana na salon Dorema. Merci à vous. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez en ce moment. Merci à Coco Dema.
voilà to arrêter à Coco me fait signe que to comme moi suka ya lisolo na biso. Merci à Angèle Kinkela, merci à maman Milinzemba, merci à maman Yvette Mbia, merci à Bella Dinganga la patronne. Merci à toi, merci beaucoup à Fiston Bastien de FB International, merci beaucoup à vous tous. Les vice Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Ariane Ochesko na maman Balobi, merci Panabino, merci vraiment à Batuto Basutena Arabi Mavinga. Là je dis beaucoup, un grand merci à Coco Dema, Balobi Coco Dema, merci Panayo, Bandego Bobenga Bolimbisa. Moi to yamba ezali susu te to comme na suka liso na biso bo s'abonner ka massivement na Kilongo TV bondo za ba émission oyo ezaka émission en ligne to so la kana bino botinda ba message soki botindi bo to juste ba réaction na bino misusu to ça la deuxième partie ya vidéo oyo bo za suite na yango. Merci na batuto ba intervenir, merci na bino nyoso Coco Dema to kutani mbala sima numéro ya sika Kilongo TV. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye TV Kilongo TV bo s'abonner ebele mopepa sika tolima bompepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatunyaso Kilongo TV bijou bye.